à l'écart, sinon on va déplorer encore demain. Et puis que nous sommes bien quand pour notre là, on peut pas continuer comme ça. Pour le binda que je suppose que Panzani. Non, ça il faut continuer d'équipe pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous avoir la même solution en attendant matin ici là vous en avez pas ça là quand même vraiment on a évité dans le bani pour nous repère de ban et c'est le komoko mutako souhaiter un ennemi n'a été c'est pas comme on dit muta perdre bateau va perdre de ban la base en comboté tu es veuve orphelin mais mes parents c'est très dur ban âge ma photo papa yeyo azaliawa bana mibale bakufi bao mosusu baza na foto oyo nayebi nini nasala te maloba esilinga mais il faut toluka to remédier mboka na biso bacondition de vie ça va pas moni bino mpe moko botalaka nayebi te je sais que c'est difficile mais place oyo bozotonga bandako wana na boyi te bozomitia mpe bino moko na risque na bana c'est pas évident mais il faut botalaka nanu mpe moko boréfléchir je sais pas s'il faut kokende koseserrer na famille mais botonga bandako place à risque au père de nyonso na ndako bon ce qui est plus important c'est les enfants en tout cas non ça va nayoki en tout cas na osala en tout cas président le Berotali Kambwana on va essayer de voir ils étaient pendant qu'on réhabiliter sur place à danger mais que la solution mosusu donc si je comprends bien la famille à papa oui yaye na kuna nsima pe il y a 3 familles total les 10 corps 10 morts ndako ezipaki ngai nabimaki miracle donc par miracle na bana nanga mibale ana nde au secours à ba jeune bayaki na quartier baye ba dépêcher mibale na bazalaki na en vie na ba mususu ana c'était trop tard parce que bakufa très dur et besoin makasi zamba pesa bino kama makasi mtayebi pourquoi et le quoi n'est commis mais bon comme on dit ata nzamba zo sunga biso mo peut to mi batela c'est pour ça na lobi place rotonga pe bandako et moto réfléchir ça pas c'est comme ça biso na niveau au ça n'importe quoi té et moto réfléchir ça hein vraiment ça va alors nayoki donc on soit nan de golese autant de non sala toi que Dieu vous garde à fortifier vino parce que c'est pas facile et ça me va ma casse le but dans ça tout n'a que tu la bana en hôpital notre situation si qui ba occupation na nyonso ndimi quand même ko yamba biso ba victime po yoka kana biso omona pe biso ndenge merci beaucoup maman espoir nyonso totiki kaka ipana bino ok quelque chose comme ça est devenu a pe sabino boy banena au sala ko somba cercueil ko sala matanga comme il faut ça va merci beaucoup mais na hôtel bosi sama camion c'est comme ça tout à tout sola pour na makambo ya place à revendre je vais voir avec lui na ko décider boiter mais na ko insister quand même que la bonne solution merci beaucoup merci bandeko balandi ya to komi wapi mama zalaka boina bana mama Denise yebaki bana lelo bana bazaka ozaka na bango wana te bana bakomi de ba congolais nyonso ne ba oyo bazana Congo ne ba oyo bazali banda mboka danoko sali bongo yebaki lobi ya kituka ba kobenga biso ya chikapa ba kobenga biso